Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je te dis je t'aime à travers les Milinga. Oji mamacita, je te demande qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je te dis je t'aime à travers les Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Je t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, tu es de qui de moi de nous. Mbote libota nanga mbote na bino sengo mingi ya ko présenter bino terrain moko eza awa entre Ngaliema na Bandal, donc entre GB na Bandal, parce que GB na Bandal ba pona ba o ba ebi ezalara ekangama, donc GB Bandal ekangama ezara peut-être moi veni mon konde et kabola yango, donc a toi na GB ton total terrain oyo na ebi ke botala ki yango déjà, mais tozongi ici yango parce que ils ont un client moko à Kangaki yango, ça fait 2 semaines à sepelaki na yango, à sepelaki à somba yango, dans ce qui azaraki libanda mboka soki aye a rejoindre yango, mais malheureusement ils a soubongoté yango moni tozongi sango sous na marché, donc a to kota déjà bo moni to uti na balabala munene tozo kota, donc bandeko bozo kangara mapangu photo e barakeza mapangu ya bato. Donc, moko na waza pour ça mbongo yo sengi ba kangela yo pendant quelques temps et puis tozo mona suite te, donc yango bomoni tozo zongisa yango, donc bala sima to banda ko exiger so li ba kangelo lupango faut opesa quelque chose, donc ceux qui ont désisté soit ceux qui ont même biso ballon chemin to, donc mbongo wana ekozonga te, donc voilà le terrain to yo tala yango yo, terrain to tala yango yo Kobandana mur wana ti place totelemi awa quelque part ezana 6 mètres, donc eza 6 mètres eza ndenge mo bomona immeuble jaune kuna on to bendi wana, voilà image oyo donc toteka yango eza 5 mètres sur 15 et puis awa immeuble oyo etekamaki eza 5 mètres sur 15 pkk tala ndenge bazotonga tonga, donc eza poto la kisaka terrain auto teka, donc sur mtazu yango plan ezali moko na ngaza na plan o ezaki moni yango kolela ngo mabe, donc o aza pour ça plan abenganga mpandi bengi bureau ego soignele, donc lupango o terrain o eza 6 mètres sur 15 tozo teka, donc soko osombi yango ozui moellon ya ofele zelu ya ofele kayas ya ofele na compte ya fair play, donc na ndenga fair play ndekaka mukolo nango azo travailler na yango, donc alingaki abandada ba clôture, alingaki abandada ko tonga ba clôture, tout ça plan ezali, mais ndezala ka toujours mtamtaza na ba projet na ye aza pour ça ekende, donc awa eza GB ba yebi ba prix ba appartement ba yebi ndenge zalara ba 600 800 000, donc so sombi au sala affaire moro il y a bien, et puis ba document tout eza normal, donc terrain haut 60 000 $ légèrement négociable. Bandeli prix eza 60 000 $ pardon, légèrement négociable, donc oignon a intéressé à Bengibiso quartier eza accessible, ma ezali courant ezali sécurité ezali, donc ba yoka de ali sur la GB ba ebi de GB zalaka et la sécurité maramutu eza kitoko, donc atobimi en attendant total à moi venir to beta moi li solo, donc awa appartement il y a 2 chambres to na eza na ba 500 600 tilikolo, donc euro tonga yeba ke tala ba voisin de bazali ya ba voisin bazo tonga yeba bato revendre na bango par rapport à ba critères ou ça la mutation balupango ndeka to lo bara toujours. Il y a les bosses à la accessibilité, il y a mis balai,
ezalaka environnement ya misatu eza superficie ou soit mise en valeur. Donc lupango oyo ezo répondre na ba critères nyonso o eza que moto akoki kosomba lobby a se retrouver. Donc oyo akoza intéressé abengi biso na numéro eza wana, numéro ya bureau toroyamba yo torosolola pe toroyeba comment évoluer. Bonne chance à tout le monde. Bye bye.